Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Refus de lever des immunités de l'honorable Alexis Tambouy Mwamba, président du Sénat. Aujourd'hui, Tokozo en duplex, Mwanamboka, président, il y a ACAJ, association Ekobundisarato, Landela Makambo, Ozali Amibe, Konamboka Nabiso Congo, Mwanamboka Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. Le refus à lever à immunité à Mwanamboka Alexis Tambouy Mwamba. Personnellement, Totangi communiqué de presse Nabino, et pourquoi est-ce que ko bengango que ezali ko boya ko lukamibe ko esale manamboka Ezaya solo parce que boyebi que ezali première fois que ba sénateur balakisi position na bango pona ko boya ko exécuter mibeko ya mboka ya liboso ezalaki tango sénatrice Bijungo ya asengaki commission d'enquête pour que etalela ndenge nini président na bango Alexis Tambouy Mwamba asalelaki baloi mibeko ya marché public pour que ba vérifier soki a respectaki yango te mais bango ba rejetaki ya mibale sikoyo procureur général ya cour près ya cour de cassation ekosenga bango autorisation pour que alandela mwana mboka Alexis Tambouy Mwamba na makambo ya mabe alobaki contre sénatrice Bijungo ya baboyi lisusu. Donc elakisi ke musala na bango ezali kaka ko s'autoprotéger yango biso tolobi ke esengeli bana mboka ya RDC tobanda débat citoyen mpona koyeba soki senango eza lisusu na tina moko na mboka na biso. Oui, débat citoyen au Kosenga en tant que président à ACAJ, bien sûr, en tant que citoyen congolais, et co-constitué na nini. Ezala ko-constitué kaka na ndenge ya koanalyse soki na ndenge mboka na biso ezali kotambola soki sena nyonso ya mabe na moke ya malamu asi asali depuis bacreye ye soki ekozala lisusu na ntina to ekozala kaka institution moko bigetivo oyo ezali kaka kofacilite badepense ya leta bambongo ebele koentretenir bato oyo baza mpenza kosala mosala moko ya ntina te mpo na mboka yango wana deba biso tolingi parce que oyebi ke ezalaka biso moko nde tokosala deba wana te me bandeko na biso mosusu baafrikain neti na Cameroun neti na Sénégal mpe na Côte d'Ivoire basalaki mpe deba wana e constataki ke baparvenaki na conclusion ya koloba kaka ke balongola eloko wana na architecture institutionnelle eza na ntina moko te. Pour vous, vous pensez aussi kolongola Sénat na architecture ya mboka to ba institution na biso et ko résoudre un problème également comme les cas na Cameroun ou évoqué? Oui, et qu'on résoudre le problème mi-balé sur le plan il y a finance et qu'on épargne bambongo ebele musolo munene oyo bazali ko pesa bango chaque mois pour na ko fonctionnement na bango et puis ko stopper ba hémorragie ya ba makamoneti ko sala ba misala oyo ezali ko faciliter ba détournement ya mbongo ya l'État. Donc wana ekozala vraiment chance ebele mbongo wana ekoki kosalisa mpe mboka na biso totonga bahôpitaux totonga banzela tosalisa kobakisa mpe par exemple misolo ya baenseignant bapolicier bamilitaire. Donc deuxièmement sur le plan politique nakanisi ke tokotikala wana kaka na assemblée nationale procédure pe ya kozwa ou bien adopter loi ekozala lisusu molai te parce que bango bakozala lisusu te.
Alors, mais entre-temps, selon deux procédures, nayo opesi, to makambomi, balé au moni erosa avantageux, mais de l'autre côté, il faut retarder là sur le plan constitutionnel. Est-ce que erosa a répercussion sur la constitution de la République? Est-ce que yo senga te to kende na modification à constitution en boka na biso? O ezali na très na makambo mingi ya Sénat pe. Na ndimi yango ti yango na lobi etobanda débat. Neti oyo pe ba mituno outi kotunanga wana ezali déjà nani substance ya débat. Siko nde tokosala ba débat tango tokokoma na mituna neti wana na kati ya débat na nde tokoloba qu'est-ce qu'il faut faire tokoki kondima modification ya constitution tosala yango ndenge nini tosala yango sikoyo tozela mwa atamu oyo tokozala mpenza sur que soki tosali yango bato ya mitema mabe baoya koprofite yango te pour que bakotela disposition oyo tobengaka verrouiller. Donc débat nde kopermettre biso ezalaka débat na kati ya société démocratique tokozwa solution. Alors aujourd'hui, de l'autre côté également, Tomoni dossier, avant tout, fungoli parenthèse Mora Moke, dossier, il y a Mwanamboka, premier vice-président Jean-Marc Abound, Ndeni Nekei. Aujourd'hui, ba longoli ba poursuite no ozaki ibandaki Olanda Mwanamboka Jean-Jacques Mamba en faux en écriture, ba longoli yango a commis na moto ya liberté quoi. Alors, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous sur cette situation? Bon, il y a liboso, oyo etali mwana mboka Kabund, pona biso na cage, to constater ezali vie démocratique na kati ya Assemblée nationale. Parce que sengeli biso nyonso to se rappeler que bakonzi na kati ya Assemblée nationale na bureau bazali émanation ya plénière. Ba député bango ne bazali ko élire bango. Ce qui à un moment donné, pour une raison X, Y, ba décider que ba longolaye parce qu'azo pesa bango lisusu une quelconque raison te ya tikala wana te. Bon, ezali expression démocratique na kati Assemblée nationale. Sikoyo oyo etali mwana mboka Jean-Jacques Mamba biso tosalaki déclaration na biso lobi mpona kolobake ezali eloko ya malamu ndenge Cour de cassation et appliqué article 107 alinéa 4 ya Constitution na kodécider que ba poursuite judiciaire oyo parquet général et mandat qui ezala suspendu provisoirement jusqu'à la fin de la session avant ya ko reprendre yango après et puis ba lever pe de tension na ye. Donc biso to pesaki position na biso pona olobake toza ko féliciter Cour de cassation na ndenge alakisi ke azo sala musala na ye abangisi osala musala na ye na indépendance pe na impartialité et que bakonzi ya Cour de cassation balakisi ke bazali soumis na constitution ezali oyo ya kitoko parce que ezali ko faire vivre état de droit. Je rappelle Nabato Bazubiso en cours, Toza en duplex, Namwa Namboka, Georges Kapiamba Azali, président national, il y a Association congolaise pour l'accès à la justice, Akaj Namokuse, Mwanamboka, Georges Kapiamba. Lelo, Ozali peut également observateur, il y a Makambo Kotala pour Okoloba Makambo à justice, observateur, il y a Makambo na ba action na ba procès Okolela et les canaux justice. Aujourd'hui, mort, il y a juge, président juge Oako Sambisa Makambo il y a 100 jours et Kolebelao d'abord personnellement Nini. Nazui pasi nazali toujours na pasi nazo okapenza ko bossa nangote. Na kaji pesi biso vraiment douleur munene liwa ya magistrat wana juge na biso ya RDC akufi na fleur d'âge mais personnellement douleur eza pe makasi parce que azali muto oyo natanga na ye na université de Lubumbashi na faculté de droit donc omoni ke naza penza na lien moko plus proche azali muto toyebani depuis kala et puis nasepelaki na musala na ye parce que azaka muto oyo azali kolinga makasi justice
azaka na souci kaka ya kosalela droit mutu moko azaki sans conflit, très poli, intègre, azaki penza te na observation ya biso ya kaji ya basaleli ya justice tomona ye te ata même pas une seule fois ki azali impliqué na bamakambo ya corruption ya nini ya bafraude na musala ya justice te ata mbala moko te. Donc to perdre penza mutu oyo ya bwanya, mutu oyo alingaki asalisa mboka na biso na procès oyo ezali en cours. Bon, nzambe ye moko nde adeside toza kaka kopresente bacondoléance na biso na famille biologique na ye mpe na famille professionnelle, na kosenga na kolo nzambe ayamba ye vraiment na bokonzi na ye ya likolo. Alors, pour d'autres personnes, ils pensent que mort wana ezali mort moko mystérieuse. Est-ce qu'il est grand temps également que l'opinion va fixer opinion à travers makambo mususu ekoki permettre que quiétude côté la bateau pe également ba juge au bakozwa bongo baton ya commandement ya procès oyo bazala paix en paix? Ah ben wana ezali droit ya famille na ye, droit ya peuple congolais, ya ba collègue na ye ya koyeba quelle est la raison ya mort na ye. Donc tozali ko soutenir nyonso bato baza kosenga principalement famille pour que autopsie esalema akaji tosengi ke autopsie wana esalema mais ezala na laboratoire moko approprié principalement na libanda lelo ezali pasi te mpona kozwa ba elema ba échantillon awa kotinda yango sous protection ya formelle kotinda yango libanda baosala ba examen wana approfondi bato bazali penza na expérience ya makasi bato oyo bazali sous mise à la protection na batentation ya bacorruption bayo kosala yango bazongisi baréponse awa pour que biso nyonso toyeba ndeko na biso collègue na biso leki na biso akufeli nini. Merci mwana mboka Georges Kapiamba. Je rappelle Nabato, Ozali président national, il y a Association congolaise pour l'accès à la justice en cage na Mokuse, à cage plutôt na Mokuse. Mwana mboka Georges Kapiamba. Merci na disponibilité na yo na Vision Plus Télévision. Au revoir. Au revoir. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.